ata ngomba ya mikakatano telemi ata somo ezwi maloba tokoleka. La famille, vous le savez que nous avons beaucoup à vous dire. Mais oui, à un certain moment, il faut tout faire dans Katoyoka. Comme Makambo ezoleka na mboka, ngana koloba mingi te, mais oui que chacun a sa rêve na ye. Nzamba pesi ba rêver, donc il rêve ya biso yo ezokende over. Oui la plupart des gens bazo bossa na kinanga c'est un pasteur. Maintenant, on dit que je suis un battu pour une bonne carrière minière. La minute, on a commis déjà millionnaire. Oui, pour qui depuis Calais, Rubaya, pardon. Rubaya, qu'on n'a pas eu coltan na cobalt. Il y a ndenga ko sakanate. Comment pour coltan na cobalt zakana Rubaya, il y a sakanate na carrière minière ya mwanga chouchou. Bolebi suri so mwanga chouchou. Yeah. Et là au moins ça louche, hein. Et là au moins ça louche mais to lobela na life. Oh ezako ya. Bon toutefois nangaki na tika bino bolanda message ya batu ya kaga pardon message ya batu ya nanga. Botala ndenge bazwa koloba. Tolanda bango na bokebi nyonso. Comment suivez. Mokanda ya biso ya alliance fleuve Congo bar M23. Bonjour, hein? Batu ebele ba bengi batu ebele ba leli comment bosengi c'est le fait et comment tout ça batu balingi kaka tout avancer la plupart ya batu ba bengi baza kolela que non il faut pas stopper il faut avancer oui mes chers amis bonjour, hein? Tous allez quoi avancer. C'est ça notre objectif. Bato nyonso baza kolandangai et na yebisa kibino. Na yebisa kibino depuis mois de décembre que na année oyo to bandio yo ezali année moko to ko accélérer makambo. Boyoka kata et pas ya président Nanga. Alobakang. Je vous avais dit que objectif bonjour, hein? 2025. Tu as accéléré ma cambo. Tu as commencé à entamer la ville ya minene. Bon, mon tu es ici, nord Kivu. Bakalate tozo ko ici, sud Kivu. Bakalate Kisangani zoko kweya. Bakalate mbalamoko tozali kokende na Grand Katanga. C'est ça notre objectif. La lettre que vous avez vue, prenez ça, c'est une lettre. Et il n'y a rien d'autre. Prenez ça, c'est une lettre. Et décourager Binoté, le collègue Moussou Soubaleli, écoutez, et décourager Binoté. Beau de confiance. Bao Nyonso, Babengingai, vous devez savoir que Toko libérer Congo, Namaboko, Yabatoyo, Bayeko, Bomabino, Nabatoyo, Baye, Koboma, vie sociale Nabino. C'est ça notre objectif. Bonjour. Bana Yagoma. Et pas itozali siko yawa. Poko so ezalité, tracasserie ezalité, ma barrière ezalité, les gens se promènent à l'aise. Botala et là yaba militaire nabiso. Après Bokotala et là yaba policier. Bonjour. Comportement yaba policier. Comportement yaba militaire nabiso. Les soldats du peuple. Donc, bana goma bakomi kolala, ba fenêtre yako fongwama, ba porte yako fongwama, bakomi ba mama oyo bazalaki kokende kosomba biloko na bango na
na Rwanda kosala ba trafic na bango bakomi ba barrière sila awa kofuta 20 000 awa kofuta 30 000 ezala etolongoli tout ba commerçant bakomi libre barrière ezali te bana ya mboka il se promène à l'aise nde boye toko libérer Congo mobimba monaka eloko kombo kuluna te tozali koya bilenge basi bilenge mibali bokozwa misala toye ko libérer bino mes chers amis bato oyo bazali nano komituna komi kokozala na badute na biso botuna nano basango bipai oyo biso tosi tolongoli bato na bowumbu biso toza koya kolongola bino na bowumbu mais boza na bowumbu tango baza kopekisa yo osolola na telefone na yo te oza mowumbu tango baza koloba na yo ke bakateli yo telefone na yo oza na droit ya kotala na TikTok oza mowumbu tango baza kopekisa yo ke kosolola na mutu songolo pakala te oza mowumbu tango baza koloba na yo te kokende na mboka songolo pakala te oza mowumbu tango bazali ko interdire yo koloba kombo ya wakancha te oza mowumbu tango baza kancha te oza mowumbu tango baza koloba na yo ke koloba kombo ya Corneille Nangaa te oza mowumbu tango baza kopekisa yo koloba kombo ya Rwanda te oza mowumbu tango baza kopekisa yo te koloba kombo ya Kagame te oza mowumbu bozoyoka na ba journaliste oyo balobaka so bazo kopekisa yo bomoto na yo ezali te mutu il faut ozala libre tango boza komona ba barrière partout ba mama oyo batekaka tumwa mungo na bango tumwa ndunda na bango ezali moke boye omona o agent te boye futa $20 oyo nde ya boye futa 10 francs oyo nde ya boye biso nde boye biso donc eza bowumbu okoteka ndunda okoteka tumwa sani na yo ya mapa okoteka tumwa loso na yo mais mbongo yango eza combien okozwa combien eza bowumbu tout ça nous on va tout ça ba mama bala mukabake no koluka mapa na tongo bakutani na bakuluni ekozala te mes chers amis tozako ya kolo bokozala libre bokotambola bamboka nyonso bolingi bokosolola na telefone na bino ndenge bolingi internet ekokatama te Facebook ekokatana te TikTok ekokatana te vous bokozala libre vous serez libre ya bomoto na bino tala objectif na biso tala eloko toza kobundela tala eloko tolingi ko historie na kati ya Congo vie sociale ekoma kitoko sécurité ekoma kitoko bozoyoka bana bazwa misala kimia ekota makambo ya bato bakomi kolala ba policier baza kokotela bato na bandako ba soda baza kokotela bato na bandako kokuta bibembe na tongo etani bakuti bibembe na ba terrassier bakuti ba bibembe partout mais non bozoyoka wana ezali mboka te mais à quoi sert y a policier à quoi sert ba militaire
À quoi sert le gouvernement et les alités? Ok. Mes chers amis, Bopé Sabiso confiance, Tozako ya kolongola bino na boumbu. Bozo yoka? Bozali baumbu. Bakangi bino boumbu na batu moko ka équipe ya batu. Bangonde ba millionnaire, bangonde ba milliardaire, bangonde ba kotambola na mituka kitoko, bangonde ba kosala ba anniversaire, bangonde ba kolia malamu, ba kolata malamu, ba avion ezali ya bango. Pas vous. Tala iloko ibiso tuza ko bundela. Bozo yoka? Merci beaucoup. Et à la prochaine. Wakante 365. L'homme en chiffre. Et allez. Atangomba ya mikakatano telemi. Ata somwe zwi maloba. Tokoleka.